Personnalité. Mbote na bino nyonso bandeko ya la personnalité TV Mbokelengi avec votre humble serviteur, votre humble servante plutôt Vinicia, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce. Tolobia, Tozana Katanjile Kilambo précisément na commune ya Mongafula. Dona Mongafula na Katanjile Kilambo. Tozawa pene na centre Liziba, Tozawa pene na internat, Toza pene na collège. Dotobi zala branché, zala collé, zala scotché, musala et bandi. Dotozo kota déjà tina tipo na olakisabino babilo kwa bien obozala décidé. C'est parti. Toujours continuer mosala na kati ya la personnalité TV. Donc ceux qui tobimi na makadam eza pour que bomona. Donc toza pe lisusu na première position na makadam. Esika ona telemi awa et kotitibwe na kati 65 mètres. Et kotibwe na kati tozo tambola sikodo tobimbo na makadam pour que to la kisabino ndenge yango ezaleli. Donc ezana mai na kati esika obomoni ezana mai na kati okiko tapulae e okiko ko sala otongi ndako na mopandi otie pulae okoki pe ko tia ferme na yo ozobokola bangulu ozobokola biloko oyo moko okolinga. Donc tozo tambola po to la kisabino esika yango esukeli nde na ba esika na telemi yango ezwi lisusu ndenge tozo tambola ezwi ndenge tozo tambola bomona bino moko makadam bomona makadam ndenge ezali ezwi boye ndenge na tambola bomona awa ba moto eza mwa mingi ba moto ezoleka penza to yango ezo continuer ndenge nazali kotambola yango continuer ekei. Donc bama eza na kati neti kotoyo eza jana mai yango wana obomoni mai eza na kati eye kosukela awa esukeli awa esika o na telemi esiko na telemeli yango esukeli ezali 40 mètres sur 65 esiko na telemeli ndeze esiki esukeli. Après tozo continuer to tambola waneza mosala na biso kwa mosala na biso juste pour to satisfaire besoin ya balandi na biso ya la personnalité. Tozo kende donc ndakute tozo kende chas tozo kende tobinda kute ya do bomoni bino mona kati ndenge ezaleleli ndakute tozokende bomoni ba matiti ezebele matiti eza vraiment ebele ma tozolakisa bino kaka limite eza yango zamba te vu que ezali bato bazalaka te
yango bozomona nyonso oyo tobi bato bazalaka te yango bomona nyonso oyo do tolakisa bino ndenge yango ezaleleli ale esukeli awa esukeli esika oyo nzete bomoni ezali sika nzete ezali après ekoti boye tobimi siko na kati ezwi boye bomona nde matiti wana ezaleleli ndenge matiti wana ezaleleli yango ezokende eza monene ma boyokaka prix en tout cas na sur boza desite yango ekei boye ti na mbila o wana ya mibale donc mbila ya liboso yango te mbila ya mibale okaita mai mbila wana kuna esika yango esukeli esika yango esukeli donc na ngambo bomona na ngambo mosusu ba porcherie ezali ba porcherie ezali bato tia batie ba porcherie na ba poulailler déjà donc bazo bénéficier déjà na moi ba soso bazo bénéficier na ba bangulu po ezana mai place oyo occupé kolona ndenge bato misu bazolona tomoni ba bande ya banini ya bangai ya bandunda bato misu pe balona ba matembele et pourquoi pas pe biso tolona ba pondu donc otona nyonso banzete wana nyonso zomona ya bambila wana eza na kati awa eketi na prince na ngambo nango ya na école ngambo nango eza na école oyo bana batangaka donc mai ezali pe pene topusana tolakisa bino mai po awa oza na facilité na mai oza na facilité mai ezali donc so sali porcherie oza na yo na problème à mai te so sali poulailler oza na problème à mai te donc mai yango oyo ozwa awa osaleli musala omemeli bangulu ba mama pa bilanga bango pe basalela le mama mai donc baza problème à mai te bazwi yango basopi na bilanga na bango bazwi yango basaleli basaleli bangulu biloko kolia bazwi yango basaleli basoso biloko kolia bateli bangulu mai ya komela babi ezo mesurer 40 mètres sur 65 donc 40 mètres sur 65 prix nango en tout cas vraiment Nzambe ezaka likambu vraiment balobi awa basuka na yango na babandi yango na 35 000 à discuter place oyo nyonso bomoni yo nde tolakisi bino babi 35 000 à discuter na monene nango 40 mètres sur 65 tala mulai tala munene bomoni bino moko tozali na do toza pene na makadam école na ngambo kuna biso na mopanzi o de école eza en face bana batangaka déjà bana batangaka ponga déjà na ya awa déjà bana batanga na ngambo wana école donc makadam na ngambo bo école na ngambo bo biso babi awa 35 000 obeti masolo osololi babi eza likambu ya mosombi na moteki ozaka na besoin sala porcherie ozwaka esika te ozaka na besoin osala poulailler ozotepa babisika baolakisa eleki misika nakendeki nkole nakende bibu asinga inga na bakati pour que nake kosala porcherie pour que nake kosala balobi na monga fula na njil kilambo awa osala porcherie bomoni bino moko do ba place o bomona mona wana batu basali ba porcherie basali ba poulailler na mwa likolo kuna so opusani station ya SNEL eza déjà wana donc courant ezali balobi wela balobaka bawela bazanga menga na ebisa bino na matière lopango bawela bazwa po eza likambo talaka na 35 000
na 35 000 mais babisinga te so moto monani ayaka to solo la na lobi na ngelo roté na bielo roté ma na bisibino rara babi 35 000 mais balobi aya to solo la banga ne prité wana eza prix obiso to pesi ye peso azana oya ye asa nini aya koloba onga naza na 28 papa c'est le temps yaka koloba kozela te etozo mutu monanaki déjà alobeza na autant babiso oza na 28 ya obeta masolo so po moni kozano na se ya 28 ya obeta masolo ezali kama makila affaire alopango nde bayebisanga pa bato na tambo na bango ba commissionnaire babio ezara pe mo likama makila omona mutu mususu aina 30 000 baboye mais mutu mususu aina 20 aina na 28 000 aina 25 000 ba accepter do ezali kambo eza penza likambo ezali kambo tozaki na prince to koti kat poto la kisabino et dotobi vous a jamais déçu vous a jamais déçu ongai poulae ongai bilanga ongai ferme onga pena tonga nga ba maison nga liboso pour que bat babanda ko futelo onga pena za besoin na tonga boutique munene poko tonde to tamboli makada meza na namoni dépôt munene te o dépôt pena batu nyonso bandu sukela na bango awa po basombe loko intel na moni te namona nga pete nini quoi au chambre froide moko munene po courant eza permanent au chambre froide batu bayaka kosomba biloko namoni na nga te yango na lobby na lobby na lobby na fongoli bino déjà mémoire naza soso ya mobali na leli bolamuka na leli bolamuka na la musi batu nyonso balalaki en tout cas na bibolamuka place yango ezali benga biso na ba numéro eza na se ya ba écran en tout cas wana ozwa biso na facilité on est ensemble y a pas de souci ti tozo continuer mosala bisiko na telemi oyo esika borne ezali donc tozo continuer mosala toujours na njil kilambo esiko na telemi donc borne yango borne oyo ekei ti esika bomoni market wana ezali esika bomoni market wana ezali esika yango esukeli donc na boye ezali 15 mètres boye ezali 15 mètres na boye ezali 40 mètres donc tozotambola po tokoma na esika donc totambola toza na ngambo boye eza ya bato mosusu bazosala tia bilanga ngambo oyo yango oyo obiso tozaleleli donc ekei ti na mai donc bilanga pe bato baosala pe bilanga na kati donc bato baosala pe bilanga na kati tout droit na yango boye ndeka na lobi donc okoki kozwa awa osali porcherie osali poulailler otongi mpe ndako lokwa bato misusu mpe batongi na kamwe na bia ndako yango bien esiko pena kitoko donc oye olie olali pongi mopepa kitoko koleka bato baza na cité donc totamboli toye juste ti awa na mai yango oyo na ngambo mosusu donc totamboli toye ti awa 40 mètres donc bomoni bino moko bilanga ezali bamatembele bapondu donc toye ti awa esika oyo na telemaki ti awa 40 mètres na ngambo kuna eza na porcherie pe oyo basali place wana donc yo moto olingi obokola bangulu yo moto olingi obokola basoso place yango oyo yo mpo olingi otonga ndako bato baotonga na bango baotonga bandako ya bien eza na kati teka possibilité non ange
bandako eza pena na kati. Do boye nyonso bilanga yango oyo obozomona oyo bilango nyonso bozomona oyo eza na kati ya esika oyo tolakisi bino wana na kati ya 15 mètres na biso na boye et puis 40 mètres na boye. Bomoni yango esuki ti na mai. Do bilanga ezali kati nyonso kati oyo nyonso tu awa eza na kati ya 15 mètres na biso. Donc ndenge kaka nayebisaka bino biso mosala et tozo continuer to sa mosala awa ezo mesurer et 10 mètres ezo mesurer plutôt ezo mesurer 15 mètres sur 40. Ezo mesurer 15 mètres sur 40. Babina 15 mètres sur 40 babandango na 12 000 à discuter. 12 000 à discuter. Tout ça toujours non loin na makadam, tout ça musikate na makadam. 12 000 à discuter. Tolobia yaka obetanuka lisolo. Ya likambo lisolo ya musombi na moteki. Oh femme noire alobaki te. Oh Vinicius alobaki te. Oh yo lakisaka ba mapango bambongo ebele. Oh lakisaka ba mapango bambongo ebele lelo tokiti. Na sur bomoni ba mapango minene me na prix moko abordable. Bomoni bino moko. Donc biso tozo zela bino ka to benga bino to bengi bino na kati ya la personnalité TV. En tout cas bozala branché bozala collé bozala scotché bomona nga mwana nyonso eza no kaba bilanga. Donc biso to benga bino to bengi bino benga biso ya numéro oyo eza affiché na ba écran na yo lelo orosili sango pena lelo en tout cas odundango. Donc bon bomba wana lelo biso tozo zela oyo kotonga oyo sala poulailler oyo sala porcherie oyo kotonga ba maison na esika oyo tolakisi bino na otonga ba dépôt minene bato bayo somba ba biloko na prix de gros biso tozo zela. En tout cas on est ensemble, y a pas de souci. Tozana bino toujours. Et si quand on a télémi, eza limite et que ti na banzete wana na boye donc sur 12 mètres. Si qu'on a télémi ti na banzete wana do moyen tout côté za te bomoni bato bo samisala yango ejui boye wana nde tozo kita bolanda ngai bolanda immense tozo kita. Ingénieur au bien de la biso environnement bomona bandako ba voisin ndenge bazotonga o bomoni wana ndako wana munene wana eza ya moko ya bandeko na bino azali banda mboka asomba ya ye mwa kale asomba mwa kala lelo atongi ndenge bomoni wana bato misupe bazotonga. Bato misubotonga wana eza environnement ya place otozali. Donc tomona ke espace eza munene nde na lobara elangi eza munene basali ba mokie botanda kwana eza moko ya bino aza na libanda ya mboka. No bagelangi eza munene basali ba mokie. Kinchaso eza na munene moko na ebité. En tout cas donc moko toke ko kangama na centre ville pour rien tozokangana centre ville ekomi mulunge moko na bisabino e osakana te mulunge moko ekomi bato bolinga bakufa na mulunge so bato bolala torsini po degra mulunge moko ekomi na centre ville po bato nyonso balinga centre ville mais tabe espace ezangeli bato bazoya te bato bazoya mais aye bazoya malembe neti bazingi te ya lemba po ko malembe bandaka kabwe matete po ko matete ezala bwe njili po ezala njili ezala bwe nini po ezala nini ezala bwe ele po ezala bwe ba commune presque tout monaka ezala bwe eza monga fula ezala munene donc ndenge to uti kuna na baki 12 mètres. Na moulainde na tamboleli c'est 40 mètres. Ils a 40 mètres. Donc na boué
eza 40 mètres. 40 mètres moi bilanga eza awa tokóma pena te eza ntina mwa na suka kuna esika borne ezali donc nzeta pondu borne tokóma pena te mpo bilanga ezali wana matembela kitoko eza wana batia engrais chimie te donc buki bakota boye nzambe na bapondo aboye olambi olie olali mopepa kitoko donc oseka mpona na kanda te nazosepela mpenza mpo baplace toye en tout cas na sur bozala desite so bobengi biso boza desite awa balobi babandi yango mpe et toujours na 10 000 obeti masolo 10 000 obeti masolo na 12 mètres sur 40 babi 10 000 obeti masolo babi eza nango likambo lisolo ya mosombi na moteki bayebisi ngai bisa bango babanga na bango prite bayaka kosolola atuka boya osolola biso tozela bino ta bapondo nde ezobota kitoko biso tozela bino tozozela bino do banzeta safu eza na kati banzeta manga eza na kati banzete ya safu nzeta manga eza na kati kaka awa nde bozomona awa so sombi obénéficier na sera manga manga eboti teki manga safu eboti teki safu nini susu bitabe oteki bitabe en tout cas eza banzete obénéficier biso tobenga bino nga na mesana nga obenga bino mpo eza mosala na nga na pona do ti na pona ngo bongo mobulo nasepelaka nango nalingaka yango en tout cas bobenga biso toza wana na bino elongo toza besoin boya okomisela biso Kinshasa la belle bomoni bino moko makadama bien ezali courant ezali bomoni moninga na bino aza peka mwana ya libanda mboka bomoni ndenga tongi ndako na ye azotonga ndako na ye malgré nano esili te batole deja eza na bato oyo bazofanda bazotala ngo mpe wana bengi bino nalobaki te nalobi na esika oke kozwa 8 mètres na 20 000 en tout cas na esika ozwa 12 mètres soki 10 mètres na 15 000 c'est le temps ozwa esika na 8 000 na 9 000 mais esika ya monene oyo lobi nango oko-bénéficier lobi nango yo po teki obie eza 40 mètres sur eza 12 mètres sur 40 tikala kabula 12 mètres sur 20 12 mètres sur 20 na bandiango 20 000 à discuter bénéfice ya nani ye o nalobaki te nalobi biso tozela bino ka maboko ofungwama maboko na biso eza ya kofungwama nayebi ke bino nyonso bolandanga donc nayebi ke bozebele bowela biso toza na bino on est ensemble donc toza collé toza scotché tobine zappé pas la personnalité TV nde makambo dans la personnalité TV bagarre tongo bango ba matangomba biso to kita tongo biso to mata bango ba kita donc biso so to mata bango ba kita to tiki bango na se distance donc to lobi benga biso toza na bino elongo. Merci à trop Nabandeko Balanti la personnalité TV nebike vous allez qui ebele babonu na biso na ba poste téléviseur na bino pour kolanda toujours émission na bino na kati la personnalité TV ya mapangu avec votre humble servante Vinicia femme noire femme africaine pièce contre pièce to kotaki na commune ya Mongafula précisément na kati ya Njil Kilambo na
sur bomoni bino moko to fongola ki na makadam to siseli na makadam pona koloba ke to zui babiloko moko o ezali ba non loin na makadama bozomona bino moko mituka ndenge ezoleka bozomona bino mo mituka ndenge ezoleka donc sika oyo ndenge na ba ke école eza pembeni internat eza pembeni donc pourquoi pas yo pe oya au construire école pourquoi pas oya au tonga et ba dépôt pourquoi pas oya au sala biloko bien koleko sala ba centre de santé ya bien oya ko sala ke bato bazwa traitement na ba norme moko ya kitoko en tout cas donc ba merci na bino nyonso obolandaka la personnalité TV car ndenge na lobi etango biso to matangomba bango ba kita donc biso tozo mata bango bazo kita malembe ti na ti tango bango ba kosila donc biso tozana bino ensemble nde na loba connait ensemble y a pas de souci et okosili sango maramozo luka osili sango donc mbokelengi na kati la personnalité TV merci na mbisi bazabakane mo général John Kimbambu badiva wa Sudagivo mama Bokobok na kati London City Arlette Matoko en tout cas ba merci ya trop na bino ba membre soutien il y a la personnalité TV pourquoi pas na mama Doris Lema fumu na gaz ya la personnalité TV merci les sous na ingénieur Israël Noso Pro azalaki na biso wana pona kozwa toujours babilili ya kitoko do biso na bino ti na lifobo tozoko balo kwanza bazobatela tokomona na tina tinga na bino et bozala bien bozala toujours branché que scotch sur la personnalité TV ngana bino tomonani na bémission oyo ezali koya bye bye.